azalaki na bato 100 oyo abandaki kodiriger. Kasi mutu oyo centenier oyo alingaki peuple ya Israël mingi na ndenge moko ke atiki kotongela bango nini oyo synagogue lokola temple ndenge bozali awa mutu aye alobi ke no lelo oyo ngai nazotongela bino mpe esika oyo ye mutu wana waza atongeli bango temple oyo ya synagogue azalaki na serviteur na ye tolobaka biso bato neti mosusu baza na boyi na ndako mwana mosala na ye azobela patron akoloba nini akoloba na bato baza na porte kutu basentinelle bozwa ye okende na ye kuna na hôpital bakende kosoigne ye mais oyo patron oyo aza patron ya ndenge mosusu aza na juif te 2 aye koyekola aza na bokonzi bango nde baza okipe territoire akoki kobenga alobi bokende kobenga kaka jésus na bino wana aya awa ya kosoigne mutu na kaka mosala mais amonaki bonene ya nzambe ayokaki sango ya yesu akokaki kozwa ye mokie te azwi ye monene ndenge biso tozwa ye lelo mpo toyambaki yesu na motema na biso mpo ete azwa tolongwa na masumu tolongwa na bapasi oyo nyonso tozalaki nango nayoki oyoka bandeko mosusu nde bazali koyemba awa ke nzambe alokoti ngai atomboli ngai amen nzambe azali moto oyo alingi biso mingi mpo ete ye akeli biso na lolenge na ye alingi ete biso nyonso tokoma tomata toya na kiti na ye ya bokonzi mpo ete jésus alobi nini ceux qui vaincront régneront avec moi. Alors pour régner na yesu esengeli nano ndimela ye esengeli mpe ozala na foi foi ezali nini soki otali na Hébreu 11 chapitre 1 bazopesa biso définition ya foi. La foi ezali nini? Or la foi c'est l'assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tana centenier oyo abotami na famille oyo bayebi nzambe te mais azalaki na foi alakisaki kondima na ye kaka kondima te alakisaki bolingo na ye na ndenge alingi motu lokola ye moko azwi ete lokola boyi ndenge bato mosusu bazwaka baboyi na bango mama toza na bato mosusu baboyi na bango bazwaka kokonfese makambo basala bango na bandako okomona boyi azolamba mai atie na frigo boyi wana amelaka mai wana malili te kaka chef mwana mosala lamba mai yo ake andambi mai atie na frigo mais ye ntango aza na posa kaka ya komela ta kopo moko apamba akoki komela yango te mpo anini yo oza chef ozotala bomoto na ye te mais baye kokonfese mpo nani bamosusu bakotia masuba na kati ya mai yo patron mela omoni eloko oyo omemi na ndako na yo mpo na motema na oyo ya makasi ya mabe omemi motema likundu na kati ya ndako na yo baye kotielako masuba banomela masuba bazokonfese bazokolela biloko mingi bato misala oyo basali na bandako ya bapatron na bango bazokonfese yango mpona nini babiso bapatron baza na baboyi na ndako fo bayeba quand même ke oyo azali mutu nzambe akeli liboso po alobi na français ezali na terme moko baloba na français il n'y a pas de saut métier mais il n'y a que de saut de gens mais totali bien wa centenier oyo azalaki mutu oyo akokaki ata kotelema alobi na kepa na yesu me ye amimonaki mpenza moke alobi ye sa mutu moyo nakoki kopusana ata pembeni na yo te akei nanu epai ya baancien oyo babengi baancien oyo bazali basalisaka bapaster baza wana mpona kosambela mpona bamaladi baza wana mpona kointercede mpona église baza wana mpona kolemisa bato balembi na molimo komatisa moral na bango koencourage bango na makambo ya nzambe mpe kolakisa bango place bazosala kokoso ye akei kotrouve bato oyo ayebisi bango bokende bolobelela ngai epai yesu abikisa serviteur na ngai azali maladi donc bato wana batelemi bakeye epai nani epai na yesu bakende kosengela centenier oyo basengelela ye ke nzambe yesu tika ete serviteur na ye abika mpo ete moto oyo bango bakotala kaka babuilding oyo ye atongeli bango
asalela ye miracle. Donc il faut osalele ndenge ya saleli biso ba temple awa yo pe faut bikisa serviteur na ye. Mais Jésus atalaki wana kaka te. Et là Jésus atalaki et puis atelemaki tango centenier ayaki alobi ete yo ozali nzambe. Et là qu'on nyonso koloba ekosalema po ete nga nazali mokambi ya basoda. Soki na lobi na oyo kende kuna akokende. So na lobi na oyo azonga akozonga. So na lobi atelema akotelema. So na lobi avanda akovanda. Kasi yo soko lobi ka liloba moko ekosalema. Amen. Amen. Jésus a ekotelema eloko eza kokamwisa nga mpe eza kokanganga mingi awa na place oyo ezoloba ke Jésus ye moko abaluki atali bato nyonso bazali kolanda ye alobi ete na Israel mobimba nanu na mona foi ya boye te yango na ntongo lelo nga na intitulé passage oyo tokoti otanga la grande foi ya monene toza na bafoi ya mike toza na bafoi zéro pardon toza na bafoi ya mike toza na bafoi ya minene oyo papa oyo azali na foi ya monene koleka meme baisraélite bango moko bajuif bango moko bayaki liboso ya nzambe bazali kondimela yesu te lokola mwana nzambe me tala tata oyo azalaki kotia bango na binyololo alobi ete bokende mpa na yesu wana. Donc elingi kolakisa biso ete monene ya nzambe ezali makasi mingi tokoki konéglige yesu te po soki ozangi relation na nzambe elingi olakisa nini oza lisusu na foi te. Or sans la foi tu ne peux pas biso abanda kotia banzembo ya nzambe natuni ye ndeko ozali chrétien ayebisi biso nyonso toza bachrétien ngabi te chrétien aza chrétien et puis naye kopesa ye mwa ndakisa ya kolakisa eke na mokili oyo tozalaka na bato misato ozali incroyant soit ozali croyant ou bien ozali mopagane yo ozali wapi natuni ye question wana question makasi boye ngabi soki azalaki chrétien ndasi aloba eke naza mondimi mpona meki nanu koavanse na ede ye po akoka kopona esika nini akoki kozala mpona bime ndeko soki ozali payen eza na moto andimaka te ayebi liloba nzambe te atangaka mpe yango te. Me yo soki yo otangaka liloba nzambe eke otiaka yango en pratique te ozali incroyant. Po lelo tokoki kobima awa mwana no aza maladi toyobi no tosambelela ye yo lobi no efalaki depa nganga kisi bato nyonso basalaka yango otiki nini otiki mokanda oyo ezali vérité oke korecourir na banganga oyo nzambe akeli bango baza ata na pouvoir moko te liboso ya nzambe olingi okende mpa na bango lisusu yo mwana nzambe balobi ozali co-héritier eza lobi oyo nyonso andimi napesi ye pouvoir anyata baserpent anyata bascorpion mpe makasi nyonso ya moyini eloko moko te koki kotelema liboso na ye. Me yo omikitisi olobi te nga nakei place ya se place oyo chrétien kokai kozala te na elingi koloba boye papa oyo tozalaki na kati ya mutuka avandi akanisi makasi nga lobi ndete papa soki ozali chrétien ya solo soki otangaka bible na yo ozwi bolembu nga nazali awa mpona encourage yo lelo okoki koencourage nga lobi okoki koencourage nga na liloba nzambe ntango nga naza na se po ete ezali recommandation ya nzambe alobi encouragez-vous les uns et les autres. So lelo oyo ndenge nzambe atie nga na taxi oyo ezalaki par hasard te ntango mosusu ezali po ete nalendisa molimo na yo ekola po ete okoka kozongela makambo ya nzambe alobi ndeko nasengi yo merci mingi na ndenge osalisi ngai na tuka na okende na bando kotanga lisusu bible na nga malamu po ete nakoka kozala croyant sikoyo alobi yango malamu. Amen. Me ya lelo mpe na kotuna bino motunda wana epa na bino ozali croyant ozali incroyant mpe ozali payen lelo oyebisa ngai oza wapi po ete tooti omona oyo azalaka kutu payen epa na bango epa bajuif moto lokola romain oyo baokonsidere ye lokola chrétien te tala ta ndenge baza ozwa basamaritain baza omona bango bato pamba
mais ba Samaritain Jésus a toujours exemple il y a Samaritain pour la nini pour la bango que batu oyo bino bozo tia na se ye Yesu azotia bango na point d'égalité na bino mais wana bandeko totika ko kosala lofundu tozala lofundu envers bandeko na biso humain tozali bato tozwa mutu lokola mutu ndenge nzambe akeli ye tozwa ye te na légèreté mais tozwa ye ndenge nzambe aza komona ye po ete aza lolenge ya nzambe na kosala bongo nzambe azopambola yo soki olingi ndeko no lokola yo moko ozokomilinga nzambe mpe azokotombola yo ezalaki na mama moko azalaki na pasi mingi kaka na mboka na biso kuna na États-Unis. Bon, mama wana azali kosambela. Mobali na ye asambelaka te.